Pour définir comme quelqu'un qui sympa, atika rappel batna makambote mamunyoso eza bana kasavu bonet biso za bana kasavu bomoni ki abanda pe na omonana et puis abanda ki non seulement komonana mais ko mobiliser batunyoso quoi. Donc c'est une grande perte pe pona bate belé même ataba na kasavu na ndenga Angola quoi. Non, la mingi yana ngai vienga me yana nga sola bien. Viens nga tina ba Dubai, viens nga to kutelo za mongote, okolia. Donc esa nga passe makasi, to teka biloko moko ya parabolique dans zo swanga makasi. Pourquoi aux autres ça y na kombo wana singa ya pakebo? Bon, on a pensé singa pakebo pour y azala ki abane ko contribution ko yeko la passe, so talisie le Cameroun, so que ça sérieux, so que c'est à résoudre, so que ça sérieux à résoudre. Pour biso pena Copa d'Orco, ve pena côté so Copa d'Orco, so ka d'Orco mkonza d'Orco, ils a vraiment vivant. Donc ils a vraiment lamina, donc gilet o bakata rasuki, mkonzi na ngonde ye akei biso bata d'Orco tozo le lavier souci makasi. Ba souvenir eze belé pour na vie. Comme si Nzambe, mais ils a passé parce que un baoba, un likondi à famille. À Kendera Boye, en tout cas, dommage, dommage. Nga benga ke Big Boss. Big Boss veut OAP Sibiso chance Tongolu ya okoma na mwa mukie pour A produtora Mbábola lamenta a morte do boss em Gambé, porque na vida nascemos e crescemos, morremos. DJ Ima lamenta, máximo das estrelas. Baoba, we, singa pake boy kataniye.
Parce que Yeah.
engambe kolala te aya ebi charge oyo tiki yaya ebi trop sali yaya kolala te ezalaki ntango no te yaya nalakokaki oyokunda o te yaya pene yangola na ndenge o te yaya mwana mama mwana mère Confidence. Aïe, parce que famille France. Yaya basaki biso aya bacheli biso nalalisi molayo ndinga mobali oyo ondako no te Nzambalola ya bobete mambia na ngai mwana mama na ngai omona ki yaya te muna nzambe na bomoi nanga nakobosana te olamuna nzambe na bomoi nanga ndekoblesa kufinga naleki na nini bolamuna nzambe na bomoi nanga bolamuna nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamuna nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamuna nzambe na bomoi nanga nakobosana te E a família chamada de Kuka Matingo. Nos deram a palavra para que rendamos o nosso muito obrigado a todos que se fizeram presentes aqui. Porque a Bíblia diz: chorai com os que estão a chorar e alegre-se com os que estão alegres. E neste momento esta família está em choro. Por isso todo quanto deixou a sua cama, deixou as suas preocupações e está nesse lugar, o nosso muito obrigado a todos. E se olharmos a hora, já estamos na segunda-feira. Estamos a andar com o tempo porque nos falta muito pouco tempo. Acredito que todos sabemos das leis que estão a passar no país. Todos que estão nesse lugar podem levantar para ir-se embora. E se tiverem algo para fazer, voltem rápido, porque até antes das 7 tem que estar aqui. Porque quando ser 9 horas, será então a hora de remover o corpo até a última morada. E depois de sairmos da última morada, voltaremos nesse lugar. E por isso pedimos a todos que têm problemas de conflito com o irmão, não queremos problemas nesse lugar. E como tudo está a passar em paz, que finde em paz.
Tant que tu as 30 personnes. E quando tirarmos o corpo daqui, sabemos a lei só se permite 30 pessoas. E todos nós vamos acompanhar. Que que sejamos conscientes deste assunto. Vamos ficar fora. A família vai entrar. Fará a cerimônia toda. E quando saírem, voltaremos juntos nesse lugar. Até agora, essas são as palavras da família e findamos aqui por enquanto. E para terminar, o nosso muito Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'enseignement, vous êtes tellement nombreux. On aime Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est une vidéo, maintenant, la Sarabino, la bête de la donc, Idéologie TV et s'est déplacé dans la minute où Idéologie TV est dans le local, place où il va exposer corps et Blaise Ntsabi. Boss Blaise Ntsabi, Azasu na bon moïté. Donc, Idéologie TV tellement est en acte. Et c'est un donc les lots pendant tout ça awa to l'axabino à long et à large déroulement il y a obsèque naie nengenini ba mama kabelo bazole laye nengenini bataki kolo panga panga bazole laye et ba minaye pourquoi pas famille naie mobimba partout dans le monde entier ba ye kolela yaya na bango ndeko na bango papa na bango. Donc, frère Nabango, camarade Naye, Batou Baza, tellement ébélé, la minute au Bazolela. Donc, je voulais savoir Chika Bossango pour accompagner déroulement où il y a obsèque, il y a Blaise Ntsabi, on se retrouve jusqu'après.
directeur. Segura betu akoroa. Tanama directeur. Ami akoroa. Tanama directeur. Quebra os corações, Senhor Deus, que tem incredulidade, para que possamos ser salvos. Oh Pai, esta, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo, se ele viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adultera. Mas, se o marido morrer, ele estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Assim diz a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa máxima autoridade. Estamos a fazer isso em função da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confere essa autoridade. Então, houve um dia o nosso irmão querido irmão, sabe Pedro Blaise Engambé? Contraiu matrimônio com a nossa mamã Emerança. E nisso eles assumiram compromisso. Até diante de Deus. E no qual cada um assume o compromisso de dizer a morte ou a vinda de Cristo os separaria. Hoje, esta palavra se cumpriu. Deus fez a sua vontade. Razão pela qual hoje faz de fazer esta aliança. E raison pour laquelle il est comme alliance oyo. Para a nossa mamãe Emerança ficar livre. E para a mamãe biso Emerança atikala livre. Segundo o que acabamos de ler na palavra de Deus. Selon ndenge tuti kotanga na malwa na Nzambe. Eu sei que é um momento mais um pouco difícil. Ngani eke eza moment moko pensa très difficile. Mas é muito necessário. Mais eza très nécessaire. Então queremos, sendo com os homens de Deus, e como sair na Nzambe, quebrarmos essa ligação da aliança matrimonial que se contraíram, para que a nossa mamãe fique livre. Afin que mamãe biso atikala livre. Porque a Bíblia diz que não há mais uma ligação entre os mortos e os vivos. Parce que la Bible dit que ils ont un lien sous-soudé entre ma coupe et ma tombe dans la pomme. Raison pour la quale todos sempre devons nous encontrar. Raison pour laquelle nous avons la cérémonie. Oyo va servir nous sommes salir. Maman Emerança. Maman Emerança. Que Deus te abençoe. Zamba Pambola. Já vimos certos cônjuges fizeram compromisso diante de Deus. E do mais que tu sabe que está na Bíblia. Muitos fazem compromisso perante Deus.
Compromisso ou morte ou fim de Cristo. Mas não chega nesta ponta. Se perguntar como aquela mulher já não dá mais. Aquele homem não dá mais. E já não andamos mais juntos. Mas o compromisso que vocês fizeram. Ele próprio deve saber. Mas não isso que aconteceu com a nossa mamãe Herança. Aguentaram até chegou esse ponto em que a palavra se cumpriu. Então nós, ministro de Deus, pela autoridade que nos é dada, estamos hoje a tirar esse anel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quebrar toda a ligação do matrimônio em nome de Jesus Cristo, para que a partir de hoje fica livre dessa aliança. Em nome de Jesus Cristo, declaramos livre. Então vamos orar a favor. Maravilhoso e bendito Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos, porque na verdade o compromisso assumido, o Pai, você próprio cumpriu. Porque naquele dia eles disseram que sua morte ou a vinda de Cristo crucificaria. E hoje esta palavra está se cumprindo. Razão pela qual, pela autoridade que o Senhor nos conferiu, estamos a quebrar toda a ligação, todo o relacionamento dessa aliança, em nome de Jesus Cristo, e declaramos livre a nossa mamãe-herança, em nome de Jesus Cristo. Permita, Pai, que o sangue derramado na cruz, para que possa santificar a nossa mãe na sua totalidade, para ficar livre e continuar com a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Aleluia! E tudo seja afinado na pessoa. Muito obrigado. Merci. Vamos a continuar nosso programa. Nós vamos continuar no programa da pessoa. E neste momento nós queremos. Agradeço ao povo que vem assistir este pai. Porque a cabeça da pessoa para vir assistir o funeral deste, quer dizer, a pessoa estava mesmo muito bom. Eu declaro pelo nome da pessoa que era o meu mano, o meu produtor, Papa Blaise Engambe Tsabi. O Papa Blaise Engambe Tsabi. Na kombo ya ngai Petina Ima. E pelo nome eu Lima. Na kombo ya batu nyonso ya Kikolo. E em nome de toda a história do Kikolo. Na kombo ya bana Petrangol. E em nome de todos os povos da Petrangol. Nyonso Luanda, Angola Mobimba. E toda Angola e Luanda. Na sengi merci na bino. Muito obrigado.
tous ba expression ya bato tous un peu moins ba témoignage bato bo la biso bo comprendre Blaise Nsabiso qui azalaki nani. Papa, bon dia. Bon dia papa. Mes condoléances. Ya merci vraiment. Oso kita na podium kaka sikoyo na nzembo mozo yemba. Est-ce que ko yemba ngoso? Yaya moto sungaka libota yaya moto sungaka baleki yaya fula baleki basusu na Amerika basusu na Asia basusu Singapour tala lelo akomi ebembe yaya boye tozwa ye wapi bawe kweye singapake boye katani donc on a zaki producteur na ngai likambutu na zalaki na ona so ndenga ngola baneko contribuer na 80%. Ya Bosengambe etakele ki na pe Kasavubu po Kasavubu pe alia quoi etakele ki na Kasavubu etake producteur na ngai donc esenga ka izala boye quoi. Pourquoi aux autres ça na kombo wana singa ya pakebo bon on a pensé singa pakebo po ye azala ki abane ko contribuer soko yeko la passe so talisie le kamona so que ça sérieux ce que c'est à résoudre ce que ça sérieux à ko résoudre pour na ngai on a baki yemo ko pa inspirer nganzembo na bise yaya na kosomba fleur un jour kobunga na kopesa mbongo na famille nezo kwa mbongo savon na sala nini expirenga ayola msanga na buta biyembela ba loba na bango singa pakebo katani ba oba kwei yemoko mtapeso yemoko ya Blaise Nsabi mtalobina ba kosela mawe likambute abinanga loba na bango ke ba oba kwei singa pakebo katani ya on a profité na pesa ba tout ba soutenir nga na likambo yo bana poto bana Canada Gedalandu motema Nickel Kilula umela pena Julia Lopez a soutenir biso pena likambo Boss Henry ba soutenir biso na likambo ki Kolomo Bimbasu tout bana mabord Petrangol en tout cas DJ Ima azade Kernabino merci un mot pour na am yave bon pour na motema ya papa na ebiki atanga na lobité déjà nzambe mutu abato ba yewe déjà ilobe bele pa nzambe ya atanga na lobité na longa pona nga na par na lobia pema na kimia bankulu biso za bangunza bankulu bakoko ba yamba na kimia quoi azo pene sika kimia Maman Angélique Maman Julie tomoni yo na ebembe ya Blaise Nsabi. Ezali pasi makasi po aza na mobesu pasi penza po ye aza moto bato azaki mwa mbali moko malamu gentil asololaka très kitoko témoignage naza nango kaka ndenge akei komi azalaki moto vandosambela azalaki na lingomba ayebaki Yesu témoignage naza nango yango wana kaka akeka pa nzambe ake kopema vraiment bembe oyo esalinga pasi makasi kobanda mokolo ayokaki sango nakokai kosupporta ngo te me na kati na bonzambe nandimaki kaka parceke bible elobi toutaki na mabele tozonga na mabele mpe na kati na bonzambe ekamusa ye ngai te parceke nayebi ke liwa eza nde nzela na biso oyo tokoki komona nkolo vraiment nayambaki yango kaka na kimia liwa na ye etei yo en tout cas liwa na etei nga makasi mpe le même jour kaka oyo nayokaki sango yango le même jour mpe nazalaki na mateya nzambe apesaki nga mbala moko teme nalobela na ntina na komi lengele nateyaki mpena bamama komi lengele nazwaki yango mpena na nzela ya nsima liwa na ye tika molimo na ye pema na kimia parceke malgré oyo azalaki ayambaki Yesu na bomoi na ye lokola mokonzi mpe mobikisi nandimi ete aza na loboko ya tata merci naza camarade ya leki na ye Simplice Malonga oyo azalaka na boulevard de Star epa Monique eteyinga makasi ifo toyeba ke na mokili ifo tobongamaka toyeba nzambe toyeba ke nzambe akela biso lelo ye akei lobi mpe nga mpe nakokende nini nakotika na nsima nabongisanga moko namibongisa puke lituwa na ye ya ndeko mpenza Blaise akufi eteyinga makasi na vi na nga emo mpona ame na ye te nalingi ka nzambe azwa bomoi na ye mpe manapi biso totikali tokoyeba ndenge nini tokobatela mpo biso mpe lobi mpe eza nzela na biso nyonso vraiment nzambe abatela kota kokende so akokende na place ya bien nzambe abatela ye ti éternité ya vi na ye liwa na ye en tout cas nazongisi matondo mingi epai ya nzambe po ese ekomama na bible ke Yesu akoya kozwa biso moko ntan ya papa engambe ekokaki ame na ye evanda na kimia na lola na kati na trone na lola
procédé qui prend donc la ministre Oyo Venabiso donc Azo Kende na dernière mère naé donc la ministre Oyo donc bato bayebaki Engambe Blaise Sabi donc bakomona lisusu te akozala lisusu na biso te donc po tozokende kotika ye place Oyo ye senya fanda Engambe Blaise Sabi asombi lupangu ya sika et lupangu yango ezangi adresse po mutu akende kotala ye akozala lisusu te akovivre suna biso te akozala suna biso te donc nzambe akomisama naolela mingi ya na ngai vie Engambe ya na nga solaka bien vie na nga ntina badubai vie na nga tokutela ozala mbongo te okolia donc esalanga mpasi makasi totekaka biloko moko ya parabolike donc ezoswanga makasi vie na nga donc telefone nazango nasalelaka vie Engambe moto asombelanga napesa $200 amemelanga mbongo na dubai biju na ovoyage pesanga mbongo na osombela telefone na bien modele oyo nga nasala asombelanga $200 samsung nazango nasalelaka akangama na quarantaine ntango aya apesanga telefone donc bolamu eleki ebele mpona ame na ye apema na kimia apema na kimia yaya te pasi kaka papa azabengamaki pasi vie na ngai tosololi na ye bien lundi na 18h vie alobi na nga tokutana lundi tokutana mardi na 5h20 mardi na 18h na 23h baobenga nga ke vie na yo akufi ngai naza émotionné mpo mosala apesaki ngai ngasi nasalaki yango mais naza étonné naye kokuta likambo ya boye nazomona makambo abo naondima te ke vie moto asolisenga makambo nyonso wana naondima te mais sho eza te eya nzela biso nyonso vie ozala na kimia mposa na ye esilaki te bozoka bato bazoyemba donc tellement mposa na esilaki te bato mpenza baza na mposa na ye bomwa nde baza koakompagne ye. Merci beaucoup Chika Image na babelle image oyo ozopesa banda mona ntie batala pena déroulement ya obsèque ya Engambe Blaise Nsabi toyaki ne vendredi tosololi tokaka na ba 4h na kufi donc toza émotionné makasi mais nzela biso nyonso nzambe azwaka lokumu mpo nzela biso nyonso nzambe asunga ye akende opema na kimia na Paris oyo akufi esaka savubu nde tosabo tolela makasi bana poto bana Paris c'est la voie d'événement masolangola amonani na image amonani na caméra oyo bopese pouvoir bopese sengo po azolela ndeko oyo ye
Tout est vanité. Tout est vanité. Na mokili oyo nyonso koleka. Ato sali ndenge nini nyonso koleka mais yeba kaka nzamba zali et yeba nini yo sala na se ya moyo oyo. Toza bongo na Benfica place oyo Engambe Blaise Tsabi abandaki kofanda. Donc l'un ya bandako oyo ya tonga yango oyo. Donc atiki yango aomonaka yango su te akofandaka mpe su na ndako oyo te. Donc nzambe kaka azwa lokumu donc abandaki kofanda na ndako oyo baexpose wana. Donc moyen kuta kota ata na chambre eza te, moyen kuta kota ata na salon eza te, baexpose wana. Merci beaucoup Chika Image na ba image ozo proposer biso. Donc je vous laisse avec Chika, bon accompagner pour la minute tous en résidence naie. Bon accompagner déroulement, il y a résidence n'engni zoleka. On se retrouve jusqu'après.
Máscara, máscara, máscara. Kombo nanga Paris Dingamona Engambe Blaise Nsabi azasu na bo moite. Ba souvenir nini oyo zana ngwa verre? Non, ba souvenir vraiment eza ebele ya koloba kututé. Aza moko ya ba vie oyo toyebina ki koloba ba yamba biso pena na cop. Ngana benga ke Big Boss. Big Boss ve o apesi biso chance tongolu ya komana mwa mukie. Po biso pena cop ador ko ve pena kote so cop d'or ko so ka d'or comme konza d'or ko eza vraiment vivant donc ngolo bani donc eza vraiment lamina donc gilet o bakata suki mukonzi nango nde ye akei biso batador ko tozo le lavier souci makasi ba souvenir eze belé pona vie va betangelo ko moko ya palanka esalanga bien pona nga dankis Dingamona souci makasi pona vie na kokate pona oye ba mercredi et fait la mardi to zala ina vie ba bola moleke belé mais oyo kaka ya suka eza na mbongo moko boye to pesa ki vie to kei boye to pesa vie vie to pesa biso mbongo to kontete vie ko tabi na pesa bino okoka mambongo oyo na ngola bato belé baboya ko zo baboya mais vie penza ndima mais vie penza ndima penza ko zo biso $700 wana ya kala a pesa biso kwanza. Donc les Lobanais ont petit na voyager donc on a relié mbongo maintenant comprendre était de mardi lundi donc voyage vers le baga okende yango ndaka ya mbongo yonga na pesa ki donc passe na mutemo sengo mingi po wana za pena prêtre azavi na biso a contribuer mingi na biso ba petit na biso to ba changer kuna na kikolo so zo sombela biso mbongo en tout cas azala toujours na mutema malamu conseil toujours regret kaka po via tiki biso accueillir en tout cas repose en paix toujours songo koka na maloba Nanda
pake boye katani ye Vive réalité Yamaloba Oyo. On dirige nous versículo 6 até 7 desse capítulo 12. Et sika Bible Zorba Nabiso na chapitre Oyo 7 verset na 12. Que a vida vai se acabar como uma lâmpada de ouro. Bomoi ezosilaka lokola muinda ya wolo. Cai e quebra. Pe ezokoye ezobukana. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, tango palata nango mabele o ezali kokatana. Quando o cordão viondo zaki nyonso mpona biso eyo zate nazokomisaka maloba oyo bako balobi oyo batata balobi engambe yola oyo ezalaki ntango na yo te oyo ezalaki ntango na yo te yaya mais ke kaka boliwa oyo biso bandeko tomoni yango eza normal te eza normal te lokola eza normal te papa ngambe esalela coutume papa ngambe oyo nyonso asimbi yo eza moto atiaki linzaka eza moto abakisaki maloba likolo na yo tie motu yaya kolala pongi te nalobi mabele lobi yoki mikolo yoki mapoto efongwami kolala pongi te yaya kolala te mutu nyonso osali yo bolobaki eza liwa ya nzambe mais soki eza ya nzambe te yaya kotika ye te tala charge oyo tiki ya bangi ayoki biso mawa te akitisi mutu na yo mais yaya kotika ye te telema komono tsabi eza fongola yaya fongola penza keso batie eza ndako note la mukambi eza kofongama mutu na yo ndenge bandaki na vina wana pasi yaya ngoteka mafuta oniokama osunga libota meloko bakitisi mutu na yo yaya kolala te
filhos estão na mesma linguagem. Tá, muito obrigado. Pai, somos humanos. Cada um. E seja conosco. Aleluia. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, nesiko ya solo, kiti sangu yanayo, kiti sangu. Hallelujah, hallelujah, oh yes, Sim sa telefone. Sim sa telefone. C'est ça. Vou descer a camareira. Non, 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 esa la position ngo. Ça to chema be. Ifata la bo. Mete. Soki namoni mokolo ya lelunga, oh tango namoni mokolo ya lelunga, oh soki namoni loboko na Nzambe, oh mingi bakufi na leki na nininga, oh toyemba ya yembela, yembela, oh soki soka nguya, oh yo yo yo, oh ni Yesu wanapendo, oh yo yo yo, oh ni Yesu, ni Yesu, oh ni Yesu wa mapendo, Yesu, oh yo yo yo, oh ni Yesu, ni Yesu, oh yo yo yo, oh ni Yesu wa uzima, oh yo yo yo, oh ni Yesu, ni Yesu, oh yo yo yo, oh ni Yesu, ni Yesu, oh yo yo yo, Ngapesa mama mbote, ngapesa baba timbote, ngapesa posta timbote. Yo ekumbama, oh Yahweh, Nzambe na ikolo, omona yo.
Bamela yo papa Kombo na yo Ekuba oh Yahweh Yahweh Kombo na yo Ekuba oh mabeleza lienya teluna yo papa Diable salali wapi alali wapi nanda kwa nani na condition nini bose ngambe alali wapi nanda kwa nani na position nini baprode na yango bituka na yango famila ya bango bana ya bango ya moko lali wapi olali wapi nanda kwa nani na mboka nini yaya na condition nini toka yaya yokomi ebembe yaya boye naso ya wapi baba wekweye singa bake boye kataliye ya moto sunga libata yaya likonza libota likonzi ya simbi balekie basusu na Amerika basusu na Asia basusu na Europa tala lelo akomi ebembe yaya boye naso ya wapi. Mama, bon dia. Bon dia. Vous se présentez dans votre boîte là. Comme na mama Yolande. Bon. Pour ngai ya liboso, merci na parole bo pesingai. Mais nazalaki penza nazaki proche na yete mais et loko markanga liboso po toza quand même toteka pembeni. Azali avant comme na mesa na ye akoleka biso. En tout cas azaki na respect makasi na mama nyonso na kati ya ekolo tanga oleka mbote zanga te ba mama bondia bonga na sala voyage mo na kende Europe na ya amona ngai mama oh mama komi boye mama mikiliste mama ki donc etikala omoni makangai abenga tu so oh mama mikiliste ndenge nini ça va to sala fête mbala mususu na ekolo ya journée de la femme ezalaka na bandi na année 2018 vraiment ou bien 2017 son na santé ne to lataka asepela makasi maman bongi makasi en tout cas na moni ndengo bongi en tout cas il faut zo cadeau akabela ngai machine ya séchoir ya suki akabelinga toshtador en tout cas amarka ngai na tikala vraiment na respect munene panayi po aza mwana mobali aza kola leki na ngambali ponga na za kurutu panayi bon nazala minga koloba te mais ke aswa alma diskanse page nzambe abatela libota pe oyatiki nzambe abatela bango po nzambe azanza ba veuve azanza ba orphelin akotika mama te akotika bana te yango kana zai na mpono. Mon vieux, mes condoléances. Merci beaucoup. Moni no rosa nango par rapport au journée lelo ndenge bobandaki makambo oyo na ndenge pe bosisi yango. Bon, nakolo baboye nasengi ya liboso nzambe merci. Po nzambe nde mutu azali maître ya circonstance nyonso. En tout cas makambo na biso eleki malamu mbule betite. Donc tokolo ba to bongisaki mokolo na lelo poto kunda leki engambe yaya noko ya bato ebele mbule betite tokei kobimisa corps toye nango na sali toleli tolali lelo na tongo toye nango na ndako tant toye nango na ndako l'air nango pe kokaki touti kokunda ye. En tout cas enterrement makambo nyonso ti sikoyo en tout cas ezoleka malamu na yebi ke samedi soki nzamba sungi biso tokoki kosisa makambo nyonso na kati na famille. Donc samedi à partir de 12h 13h donc biso nyonso tokozala awa po tomeka kosolola na libota. Gabi oza mieux placé pendant pour tout no moins question oyo tolungi toyeba engambe Blaise Sabi akufi na nini. Bon, Blaise akufi ezali malade. Ye azali mutu ya sucre. Yo molobi sucre na tension elingana kate. Alors tango ebeti na fièvre azaki nango kosu sucre mataki. Sucre mati na ndenge baminganga basali nyonso po ba sauver ye mais
lokola ezalaki kaka mokano ya nzambe akokisi yango lelo ndeko auti kokufa kotika biso. Liloba nini okoloba mpona ame na ye? Liloba nakoki koloba na ame na ye Blaise ayebaki nzambe azali mopakano te, nayebi ke ame na ye ekei na esika ya malamu mpo ye ayebaki deja nzambe na kati na mokili oyo tozotambola na se. Blaise Ntsabi ayebaki deja nzambe, alors ame na ye epema na kimia. Alors biso pe batotikali na bolingo ya alakisi biso oyo pe bamususu baza nango te, il faut tosala effort tozala na bolingo wana. Nayebi ke tozoki bapota ya minene to perdre oyo ayaki cher mpo na biso, mais le sel nzambe oyo akokanga akobamba biso bapota wana. Donc toza suna eloko mosusu tokoloba te. Merci beaucoup. Mais kotalaka nde makambo ezoleka otalisa oyo azalaki mpona bato nyonso quoi. Donc azalaki motu moko irankine te, asolaka bien et puis ben voilà. Donc nzela na biso nyonso. Bon en fait pananga vengambe alokola noko parce que bakoli na bamama oyo babotinga. Donc grand frère a venu. Donc bamama oyo babotinga grande sœur na bango ya venu. Donc ala pena noko do biso bengaki oncle. Et puis au-delà de tout, donc Marambebele, na cadre d'affaires, tout ça pas ensemble. Donc c'est un vieux tout ça Marambebele. Donc Belé vraiment tant toujours le Belé. Qu'on perdre les a facilité mais n'a pas définir comme quelqu'un qui sympa. Atika rappel batna makambute, makamunyo soza bana kasavu, bonet bisoza bana kasavu, bomoni ki abanda pena omonana. Et puis abanda qui non seulement komonana mais pour mobiliser batunions quoi. Donc c'est une grande perte pour na bate belé même ataba na kasavu na ndenga Angola quoi. Yeah. Un mot pour na amnaï. Yeah, que son âme repose en paix. Nzela na biso nyonso donc nzamba bomba ya batelaï. Donc merci. En tout cas les a passé pour ngai omoni Blaise nga comme nga Blaise ngila. Donc wana za shara ngai. Touti na ye na kasavu bu place moko tokoli na ye toyaba mboko yo tuzaka ensemble eza pasi mingi mpona nga parce que dimanche nga tosolaki na ye na telefone lundi nde bamalalaise na ye nga akendaki na hôpital. En tout cas dommage ntango bayebisinga ke chara na nga akufi pesa nga pasi nde naza boye naza pena na passe na moni mokili eza nango rien ya rien. Bon ezaka nzambe moto ayebi nzela yango tokendaka ye moto apesaka biso moto abotolaka. En tout cas okomisika nzambe mais eza passe parce que un baoba un likondi ya famille akendeka boye. En tout cas dommage vraiment. Oteyami na liwa oyo nateyami nateye makasi parce que donc nazoloba ke tozalaka ensemble touta place moko tozalaka ensemble tosololi dimanche donc tala nazolala nazotala ye nazolamuka nazokumba mutuka nazoraisonne donc tosekaka tovandaka donc souci mingi. Donc bon azala bien nzamba bomba ye parce que azaki mutu malamu ba témoignage ezebele donc misala asala ye etatola manase.